Lisoto kobetela yo esalami bongo na France mutapesi lisolo mama lekto neve mama leki na bango azalaka bongo na France asa femme seule avivaka yemoko na mwana na ye ya mwasi ya 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko mwasi on en France akendaki bongo esika balobaka na vente aux enchères akutana na miroir moko ya kitoko o batiaka na ndako asombi miroir wana aye na ngona ndako babandi komona mwasi moko ya koko suki ya Congo apenyaka suki na kati ya miroir wana oyo nini makabe komeli bango yango lisoto kobetela yaya yo pone ko somba bloko na vente aux enchères trop objet o kitoko landa makambo koleka na émission ya leo to kobetela yo yango vidéo oyo etambola ki mokili mobimba. Il paraît jeune fille moko ataki robe ya jaune boye bakangi bango na ndolo et consort balinga ba lever bango ba bible ko lever est-ce que ça qui enlèvement ya solo ta la vérité le là ko ebimi ngala bane ko mona on suspect papa moko afanda ka anoye ko ba ngainde papa ya mwana auto effectivement asalaki pe papa ya mwana mwasi bali ko mona na muto ya lokuta asalaki scénario wana po akima kindaku akendaki epa ya copain na ye tango ba parents bakangi na nzela akosi lokola mutu ba drogué ba jeune fille ya mikolo makambu ya boye ndenge nini o nuire monde entier mimana erreur pasi mwana asali biso nde ba aventure asali biso ba aventure abimaki mercredi ke ake église obe maki église zoka nda ake église te ake pa fiancé na ebe ngai na yebiete mama na pa yebiete papa ne pa yebiete ba na mikolo ko be maki ke azonga na ndako te to komo lukae beto yoko kuta ina niveau ya zikida tango moni biso panike bala moko akwei akeko sima mama ne nde bato pe ba mwani mariki wana babe hotel lokola eza mariki wana bome bokendi na hôpital to bengisi keti moko biso tosambelaka opana to bengisi keti wana azalaki pe na photo pe ya place biso tosambelaka atelemi wana tanto memieke no tokotise kuna soka nde ezalaki baaventure na ye. Tosalaka attention biso ba jeune fille ba jeune garçon okomona ba offre d'emploi ezali ko sala mabongo na Moyen-Orient o bazo zoyo o ke de ko sala na pays moko songo ya Moyen-Orient o yoka ba pays ya Moyen-Orient o Inde o Pakistan o kingani kuna salaka attention kuna ba vente d'organes ezali officiel ba pesna ba prix ya foie ya rein ya motema ya lisu nyosto ya liba ko so offre d'emploi ndengwa so komi kuna c'est pour ne plus revenir. Est-ce que vous commis? Les amis, il faut faire beaucoup attention, méfiance surtout ces derniers moments. Le marché noir du corps humain est en plein essor au Moyen-Orient. Un seul rein est vendu à plus de 260 000 dollars américains, soit plus de 131 millions de francs CFA. Et le cœur est vendu à 119 000 dollars. Makambu yango ya ba koteka ba organe to ko kinape bana ezali presque na Afrique bobimba to kei bongo na Mozambique pa wapi mutuka bali ko mona bali ko tobola pine bali ko buka wana bakangi batu na kati ya mutuka wana ba kinape bongo bana miki ba kena bango wapi yango suite ko zala kaka na émission lelo. Chéribin Okende akufi porte-parole ensemble kasi atiki héritage moko oyo ba ministre msuto bata gouvernement esengene mombala nda Chéribin Okende ye abane ko pesa compte rendu na population chaque semaine biso to yebaki yango atike biso héritage malamu yemoko ali ko témoigner. Linda o yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola zala kobelengi na mobali ya kwiti e isongolo bana Djobour bana Durban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole tanga kara na village la iso likambreza na mboka ba olelisa ngiri ngongoro Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Collective à Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pelende wenjoro.
Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. C'est ça. Ça, c'est le nom? Ok, papa Fiston, papa Michel, va Colline Angaï Hollande et Komi. Yango nazo fungola ngo sikoyo yango yo natala ba wax super nangai nasengaki 5 nani natala peso ke komi 5 na la confiance na yo papa Michel na papa Fiston en tout cas nazana esengo ya makasi bakade ya bakoli ekomaka kaka oya bana nzambe ekomaka kaka yangoyo na bapapie botali yangoyo oyo eye olala na basuper na ngai ekomi yangoyo basuper yangoyo namoni ba super yangoyo ekomi super moko 2 super yangoyo 2 super yangoyo 3 super 3 super yangoyo emonana témoin yangoyo ekomi yangoyo 3 super
tozongi lisusu 4 super wax hollandais yango papa Fiston papa Michel yango ekomi vraiment emonani 5 super pièces ya super siar yango yo nazwi yango na kombo ya Nzambe na bandeko na nga batindeli ngai papa Michel aza na kati ya États-Unis mais asala effort atindeli nga yango euti Hollande ekomi awa na Espagne nazwi nasepeli makasi. Ok, bah gros bisous papa Michel, bah gros bisous papa Fiston. Et mon ami yango yo yango yo yango yo 5 pièces. Oh là là, attends. Oui. 5 pièces yango yo 5 pièces. Nazwi 5 pièces et mon anaka kaka nazwi et commis. Ok, allez, basta. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tubo zwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta na kapona ko beta masolo ya makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya Mangala, ozali ko na biso ozali na Canada et pa ya mama Janine Kanku, ozali bongo na Bundes et pa ya Doris Nurubi, mwasi ya Boya Mbindo, ozali bongo na Cape Town na Mada City. Et pas wapi teongando azali, on est ensemble. Yaya ceux qui au côté local liboso na sengi na yo au partager émission. J'aime et puis au partager émission. Comme on a ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Toko umi la mengite la tongo alelo toko pesa la bonne information yoka makamazali ko le kabon sur la toile et puis toko bete le solo alelo oyo et qu'on peut ça yo passi et qu'on peine yo pour aller oyo et ça chaque fois awa et ça émission il y a éveil il y a conscience. On se retrouve juste après ceci. Voilà, Bilenge Kititalo avec papa Fiston Pelende Tata Sadek Okomi depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà élié Radio Lokole Télévision 2 pour s'abonner massivement aux awana na ba histoire moko ya bien pour les vraiment mingi ma leçon d'enseignement c'est pour s'abonner au CP. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec papa Fiston Pelende Tata Sadek na équipe mobile ezawana kaka mpona kosepelisa biso nanga na bino toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Vidéo etambola qui partout et pesi batu mawande ba ko filmer to la kisa bino pe na radio lokole ba bi jeune fille o ataki jaune wana oyo na mutuka asai lokola kolala bata mokili makambo mingyanga na lelio mama yaya tokomona makambo na mokili oyo donc escroquerie zo ba niveau ya likolo ti na niveau ya C. En tout cas ba jeune fille on a benga ba fille Android. Jeune fille on nzoka ba droga ki na bango yete ba enleva ki na bango yete. Qu'est-ce qui s'était passé là sarabino awa nous tokendaka investigation hein? Nous fouillons dans les passés on peut une information ça chaque fois bon bitungu samaraté ce qui te pêche information ok version ali ya ngote biso to raswa ya ko zonga pona ko expliquer bino vérité vraie version ndenge zali na ko liki eta botela ki émission olobi et c'est pas ça qui bino te surtout ne maman na ekoloba na mona makambo aka na yoka na mona katene ba lefa batu tala sika be na moni ngala lobaki yango bien tala kutu ketchango et ça na affiche ba tchekuna ya publicité ya pasteur moko songola ko beta na so pas ko beta so porte à prière na stade des martyrs. Ndoka qu'est-ce qui s'est passé? Jeune fille wana boali komona wana mwana mabe ya kosakanate ba jeune fille ya mikolo. Balobaka les oreilles ne dépassent jamais la tête. Hier bimaki na ndaku aya aussi ba parenté akei pa ya copain na ye, alali kuna pa ya copain na ye, bazo ko lukola ndaku, ba komi enke. O bozo mona wana papa na ye na mama na ye, ba komi na ba inquiétude mwana ali wapi? Mwana ali wapi?
baye ko mwana ba moni mwana côté soki ya simba zigida papa yemo azoloba baye ko kuta na mwana ko ta kuta na mwana kosa do frusu wana ba parents ba oluka ye akima ka molo ya fasa ba parents sikoyo et pesi frusu ça le ko a piqué crise so pe ya solo so pe ya lokuta kangami ba parents ba zuiye taba mona ça le ko kangama ba zuiye ba continuer na quête wana po ba ke na hôpital du fait que à kangami bebi population kinoise comme vigilant vigilant tiko quand on va avoir très vigilant ba comme vigilant ba monde ngo est-ce que ba tata oyo ba zo kinape mwana ote ba talaki papa ya mwana leki ya papa ya mwana na mama na ye du fait que ba conseiller na mutu ka ndengo a les populations ye simba ba ba enlever fi oyo et ça qui na ngo enlèvement te ba kena ba ngo tina ndolo na base ya ndolo o botela ki nyos tuana et puis par après quand ils sont vérifiés ba kena moi l'hôpital la mo qui avoué que wa les ali ba parents na ye ba jeune fille bino boy ndenge ndiko bino bongo na ba parents peut-être bino boko tale ka munene est-ce que soki siko mbila ko ya raté bolinga bo cha ba parents la bino na danger balinga peut-être ba bomo ba parents ba sala bango mabe na kanda o soki peut enlever aux ya solo soki peut ya lokuta ezo peut mutu ko so siko tous comprendre les sous-té ba jeune fille bokomi botikara ndengwa soki okobima yebisa papa yebisa mama na kokende na za na manifestation maninga na ngai na kokende po moninga ya na koya lobi to na koya lelo soki parents ndimi andimi soki pe aboyi ke papa aboyi mama aboyi yaya yobima nda kundengwa yaya bino bongo na ba parents surtout bana ebele bakola libanda bazapaka mwana na France Belgique États-Unis Afrique du Sud papa boy ko kende sika boyete mama boy ko sika boyete mena mutu makasi abimido bana ba okola mikolo baka toka ba yebi makambo koleka ba parents pasi ya ko sakala te ya ete ya bino papa oya biki soki mbila la te ba ngaba beta papa ba ngosala ba avec de la frappe papa sa beta maki déjà bino ya sa kinape ntoka azoluka mwana na ye pasi yaya omono sali papa babe landa explication ya papa yemo ko expliquer landa papa tout le monde bino na parquet problème na bino ezani na biso ezali ngai papa ya mwana oyo bato bazwaki image batine na réseaux sociaux mais eza mali wana te biso toza bakanapere te toza bacriminele te biso toza bapara na ye aza mwana ngai liboso mama ne mpe ye mwasi na nga oleki na ngai mwana asali biso nde baaventure asali biso baaventure abimaki mercredi ke ake église obimaki église zoka nde ake église te ake pa fiancé na ye mpe ngai nayebi ete mama ne pa ayebi ete papa leki ne mpe ayebi ete bana mikolo kobimaki ke azongi na ndako te tokoma oluka ye nde toyoki kokuta ye na niveau ya zikida amoni biso apanike mbala moko akwei ake kosima mama ne nde bato mpe bamwani mariki wana babe te lokola eza mariki wana bome bokende naye na hôpital tobengisi keti moko boye biso tosambelaka tobengisi keti wana azalaki mpe na foto mpe ya place biso tosambelaka atelemi wana tala tomemi eke no tokotise kuna soka nde ezalaki baventure na ye baventure oyo akende osala kaka na même ordre d'idée makambo ya enlèvement oyo toye ko peni yo bande ko kotala ngai surtout na mboka ya ngumba Kinshasa avec na Afrique même na Europe okofanda boye offre d'emploi moko ye OK na Abu Dhabi offre d'emploi moko ye OK na Inde offre d'emploi moko ye OK na Dubai ko sala ya yebela vision ba offre d'emploi mususu zali ya solo misusu zali ya solo te ba kotina offre d'emploi ndengwana au remplir formalité ba sombeli okut même na passeport na billet okende na mboka boko songolo nazo insister et puis nazo presser na ba pays à Moyen-Orient ba pays à Moyen-Orient tango okoma kuna ba simbio ale ba pasoli ba longoli ba organe akati ba rein ba nini wana eza koto kuna ba bi par exemple officiel c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui l'ai dit. Boyo kanenge ndeko a expliqué. Ndenge a pesna ba prix à motema, prix à rein, prix à poumon, prix à nini bo nyoso tukuna officiellement dans Moyen-Orient. Pas si Landa. Voilà les amis, il faut faire beaucoup attention, méfiance surtout ces derniers moments. Le marché noir du corps humain est en plein essor au Moyen-Orient.
Un seul rein est vendu à plus de 260 000 dollars américains, soit plus de 131 millions de francs CFA. Et le cœur est vendu à 119 000 dollars, soit plus de 60 millions de francs CFA. Et le foie, c'est plus de 157 000 dollars, vous voyez, soit plus de 79 millions de francs CFA. Donc il faut faire très attention lorsque vous êtes en quête d'opportunités, lorsque vous souhaitez voyager, aller en aventure, que des agents s'approchent de vous pour vous dire qu'on peut te faire voyager, t'envoyer travailler à l'extérieur et tout. Il faut faire très attention à ces propositions actuellement. Ils peuvent te faire partie, là, une fois sur place, ils éliminent leur cible, récupèrent les parties les plus importantes et puis paf, ça enrichisse. Donc c'est totalement courant actuellement et l'information est disponible sur le site des Nations Unies. Donc c'est une façon de prévenir les gens. Les gens du Moyen-Orient se sont encore levés, donc il faut faire attention, il faut se protéger, il faut divulguer l'information autour de vous. Faites très attention. Merci bien. Mouvement Oyo ya kukinape batu mikolo pebana tozomona yango na Kinshasa kasi soki bo se rappeler très bien to bana ko sabino awa na radio ko le bana kala na Angola mama mo kapé témoignage awa ye abika baninga basala viande hachée. Viande hachée ndeko mo uta intervenir abi ba mona ko tout sera à l'époque na Angola ba viande hachée musu se bimaka suki ya batu ndeko wana témoignage awa comment est-ce que ba ozwa batu bakanga bis mobimba ba enlevé bis mobimba ba kena bango eska moko songo na Angola ba ali ko zwa bango bazo bwaka bango na machine et ndike bango ba osala ba misuni ba viande hachée ye ba bwaka na machine wana pona kaka kimwana nzambe losambo efutaka ya losambo epolaka te o pona kaka bale ko intercéder après ça intercession na église ba bwaka e machine wana ekala émission wana ezali na chaîne na biso awa émission na chaîne na biso awa et qu'on va payer presque belé tala sika bwana Mozambique mutuka obozali ko mona wana Mozambique bandeko ba kangi ba tunakati ba enlever bana mikie bazo kozwaka bana mikie pona nini to expliquer bino pona nini bazwaka bana mikie ba utilisaka bango bazwaka makile bana mikie bazongusaka mikolo kamwa de expliquer bino soki bokoti kuna na chaîne na biso bokoyeba toko bana kozongola yango te po bakadi ampe ba boyebi ka ndezalaka est-ce que bokomi donc osana Mozambique oza wapi même na Europe na France na Belgique to okaki comment est-ce que ne bazo ko enlever batu même na Belgique même na Angleterre partout tout bana ba ko sa mwana yo non école tindi boye to ko zo to kene camping to ko sabino bo kene camping na air boye to abino bo kene camping wana camping à lokuta ba enlever mwana ba kena yeli ya ba parents tout ça les veiller bon moment les na Mozambique. C'est pour vous dire que le mouvement yango ataba suba ko nier mais soyez vigilants. Soyez vigilants. Yé baraka tout ça to ko peine yo kaka. To robite que ça solo, to robite que ça le kuta mais yo moko yebela papa. Et ça émission éveil à conscience. To so battre la monoko na biso oyo. Pour komi pour biso batala ka biso même pas ya bakonzi. Est-ce que bokomi? Est-ce que bokomi? C'est que bien. À qui profite l'assassinat ou la mort de Chéribin Okende, ancien ministre, il y a transport, mais aussi porte-parole, il y a Ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi Chapwe. Un communiqué qui vient de parvenir là, voilà, ce communiqué, qu'est-ce qu'on dit? Des arrestations arbitraires en cascade au siège national de l'Ensemble pour la République par la police nationale congolaise, venue disperser les jeunes du parti qui manifestait pour réclamer la justice pour l'assassinat de Chéribin Okende. Jeunes et ensemble, on a manifesté, police national, avec on dispersé bango na siège na bango là, moi je pas compris parce que ceux qui doivent manifester na siège na bango na kati, beaucoup dispersé bango na éviter ceux qui vont trouver hors de public libanda, ça je ne sais pas communiquer au bâtiment sur la réalisation en tout peu ça. Kasi le gars tout le monde Chéribin Okende. Au moment où on est sur la vie, l'inga na vie, au salaire le comment est marqué batu, les lots sont causés ba kanisaka on est loko wana. Chéribin Okende, asala qui parmi les rares ministres, pour ne pas dire le seul, on a bané coupé sa compte rendu na population. Tala na ministère du transport lundi tout ça qui bouille, mardi tout ça qui bouille, mercredi bouille, jeudi, dimanche, il ne se fatiguait pas. C'était un soldat du peuple comme vous en tout cas. Yemo ko expliquer yango yoko la payo yaya non seulement la politique mais musala usala na vie
na ndaku et pas ba parents na musala wapi sala ka eloko boza indifférent soki ozadité ba ka yo lokola radio le kole buyaya elengie na yebi radio le kole c'est-à-dire le seul programme la seule émission oyo papa na maman na bana bavanda ka ba kolanda pona suka nango ba simba ka quelque chose imaginez ba le radio le kole eza sous-souté et ça m'a sous-souté écoutez la tâche de ma batou non mais pas le papa fichon ça t'es neni émission de tenir parce que biso mission et comment le quotidien comment le bilay na biso à chaque tongo na chaque pourquoi papa ke musala a osonga rapide maman so kobenga papa ça wa piso ngamba ko papa fichon ko banda yako tout temps donc maman linga ko tala radio le kolé mo côté papa linga ko tala ngo yote bana balinga ko tala bango mo côté balinga ba fandi papa vandi maman vandi na bana bazali ko tala yango po awa bazo ko simba quelque chose awa tutalisaka papa ninga osala papa tutalisaka mama ninga osala mama bana ndenge ba kosala bana te est-ce que bokomi okomi au sentir radio le collé yango wana il faut être utile et si kozali chercher à être utile et à se démarquer na ma olo kosala lokola Chéribin Okende ancien ministre il y a transport oyo ba assassiné brutalement c'était inacceptable makam oyo et salami tout le monde va na Congo vraiment un ancien ministre honoraire député national on va enlever na cour constitutionnelle et si comme Ibeko ezali ba keipe azongi pété ba retrouver assassiné c'est inacceptable disons et ça inacceptable makambo en tout cas on peut pas accepter pas si Atika biso héritage moko oyo ba ministre mususu esengi tolanda vous devez donner un compte rendu na population chaque jour de ce que vous faites suivez un peu Chéribin Okende pour na ko rafraîchir une mémoire na ma honneur malé koloba mutani pela kotika via luxe ya ki ministre pas comme un simple citoyen quelqu'un a félicité exemple à suivre. Nous voulons savoir qui sont les assassins de Chérubin et nous voulons savoir qui sont les commanditaires qui se cachent peut-être encore aujourd'hui. Nous voulons que toute la vérité soit faite. Il y va de la mémoire de Chérubin, il y va même de l'avenir de notre pays à 5 mois des élections. Vous réclamez comme les gouvernements de la RDC une enquête indépendante à laquelle sera associée des organisations internationales. Mais certains disent que Chéribin Okende n'était plus en bonne odeur de sainteté avec vous, donc personne n'est épargné jusque-là, et ce sont les enquêtes qui vont déterminer, qui vont aller dans un sens comme un autre. Comment vous réagissez? Non, je vous interromps tout de suite, Vous voudriez dire qu'ensemble, aurait assassiné Chérubin Okende qui ne serait plus en odeur de sainteté avec nous. Il faut arrêter avec ces extrapolations, c'est nauséabond. Dans un État, c'est les armes. C'est l'État qui contrôle les armes. Si l'État et le pouvoir du président Tshisekedi dit tout contrôler, alors c'est qu'il est commanditaire, parce que c'est eux qui tiennent les armes. Ce ne sont pas les opposants qui ont des armes. Mais si l'État et le pouvoir ne contrôlent rien, alors ils sont dangereux. Nous voulons que toute la vérité soit faite. Nous ne voulons pas une enquête, un simulacre d'enquête. Nous ne voulons pas que ce soit des enquêteurs choisis. Comme le gouvernement aime choisir les auditeurs de son fichier électoral entre des amis, nous voulons une véritable enquête. Nous en appelons à la MONUSCO, nous en appelons aux États-Unis, nous en appelons à l'Union européenne. Tous les partenaires qui disposent d'une expertise technologique, humaine, matérielle, pour identifier comment se sont déroulées les dernières heures de la vie de Chérubin, notre ami, eh bien, nous serons apaisés quand nous aurons identifié les assassins. Il ne faut pas verser dans les pures affabulations qui sont totalement nauséabondes. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Tout le monde a Kambouya, Mike Josh, bon, moi, que compagnie, brand, marque déposée, ya Sika, ya Mwana Mboka, Oyo, asali pour la retombe la bendele la biso, na Mboka ya Bapaya. Ya, auquel États-Unis d'Amérique, au Kokuta Penadoki, et c'est que ma classe à Penadoki, ma brand, hein?
ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yiko lo baboye bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso mais pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro so le kayango bo numéro Mike Josh yango ata to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba olingi ko sala commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyonso tout yo kotigara na site bandeko site yango wana to site yango wana o kotigara na site wana donc o kota site e ko pesa o boyinde bo moni yango zo mona wana comprendre site yango wana o kota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au libre article ils ont la kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyonso tout au ko besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyonso ka radio lokole voilà pour la papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au côté laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyonso tu kolinga kotaka na site wana komona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya toko changer ba montre le quoi na film montre oyo ya Mike Josh et ça ba ya to kata on ba sachet o azoki acteur ozomona to kata na ba sachet yaya to ko mettre dans l'isolo to continuer information tire to ba ya sponsor po ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga session sima voilà montre oyo eza waterproof waterproof à l'accident c'est-à-dire que montre oyo na la tango boye na ko so ko na piscine na ko kota na mai na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te yaya montre ni lataka soki ezalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana soki nini soki songolo parate yaya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka tozana hiver soki toye na été bobwenga na plonger na piscine na action moni montre pena ya ngoyo ça ebele yaya kota na site wana kota na site commander soki o comprendre te benga Mike Josh numéro yango wana obengi yaya ko benga ete pona osenga musala epesi passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo sute benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande soko comprendre te soko possibilité de comprendre ezali soko côté na site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko yaya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh yaya nyonso tout osala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te yaya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so bazaka na kisasa basala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango na kota na site tala ba article nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision moko mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh à les États-Unis mais as actionnaire problème te alors bande ko benga kebele bande comme ça parce commande on a besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye
boyeba ke eyote ka bana prix de gros. Alors prix de gros on a pour Mike Josh atekela yango bakoya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique to na adresse au pesa. Et c'est na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie et ça pour na baso en gros. Ce qui osala moya ko somba en gros te bandeko. Soko pesi order wana to pour ki yango o pesa na yo order na yo pesi commande, il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati e koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer DHL s'il vous plaît, tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, na lingi na 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko yeba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko en Europe, en Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout ba ya Congo Brazzaville, bote kama puta, mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo puta ouais ça ba puta ya Hong Kong, auto en anglais ya fake, originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bosangi si muke bo pesi commande boko zo yango te, o to lobaki te, to lobby. Ils ont pour Mike Josh. Moi, na mboka tombo na bendele na mboka ba paya. Te, c'est que bien. Voilà, et là qui publicité ya sponsor na biso Michael Josh. Mama me belé bo aller ko benga biso pour na papa fiston si ko nini. Et tozo ko kontra na site wana te pour na commander bloc na Michael Josh. Ngana se pela ki na lunette wana, ngana se pela ki na saki, ngana se pela ki na perpète na soulier, les to ça nini. Et ça simple. Et ça simple, bon la publicité on a au côté na site, aucun à droite, côté dans 3 au côté pour bien marcher. Sur côté marché au bimia au comment on va montrer bimi, donc nous surtout commander au footimbo na ligne et koyati et pas aux ali. So qui peut commander ma puta. Bon mona ki yango na émission le kaki na tongo abwe, mama wana na Espagne a commanda ki biloko na ye et comelier. Mama musu na France a commanda ki peut comelier. Mama musu na Luxembourg a commanda ki peut comelier. Même batu ya Hollande ba commanda ki est comelier bango. Ndeko musu Afrique du Sud ba commanda ki est comelier bango. Pour montrer que sponsor na biso azana sérieuxité moko otala radio lokole nde beaucoup ça absolument confiance ba de ya biso ba sponsor na biso surtout ba sponsor oyo ya confiance. Donc continuez à commander ce que moni moi ko ta site date benga biso en privé to ko pesa au numéro ya Michael Josh. Ya bosenga biso numéro te pona mbrie mais ça bande comme suba osenga numéro obali ko benga na kinchweki est-ce ko pesa nga musala te Michael Josh ngai boy est-ce que o ko idenga boy te non. So ki to pesa numéro ya Mike Josh to zui numéro ya Mike Josh sponsor na biso ko senga makabusu sute yo commander kaka ba article pour te soutenir eloko ya mwana mboka. Est-ce que bokomi c'est que bien. Lisolo lelo bande ko sali pena mulai mingi te sali mukuse toyeka pona ko peine mno pona ko fungula bino mémoire na yebi ke bande ko ebele basala kala difficulté pona ko somba ka biloko ya sika ezate ke basangi mbongo me na yebi te na anglais to benga ngo second hand biloko oya mutu asa saleli déjà lisolo oyo ko pesa passe na yebi ke bato ebele même biso moko oyo to kende na ba parce que ça magasin mususu partout ba ko bateka ka biloko ya kala. Ba objet ya kala, bloko ya ndako ya kala, bloko ya ndako ya mutu moko peta ndubutu wana akufa na ende wana famille tika l'état ya ju bloko wana akikoteka ngona vente aux enchères. Ça na makana pays presque nyo surtout. Lisoto ko betela yo oyo ezali nièce mutapesi yango, abi pas fiston, beta lisolo ya tantine na biso. Pardon, à sa grande sœur je crois. Grande sœur na ye, beta lisolo ya grande sœur na biso, asala na France. Asala na France. Na ville moko songolo pas visto kotanga ville te betaka lisolo biso betaka lisolo kaka ndenge batindi biso azalaka na France na ville moko songolo asa femme seule a vivaka ye na mwana na ye asa na plus de 18 ans asa jeune fille entre 18 na 20. Qu'est-ce qui s'est passé? Ya na bango yemo mutabetaka lisolo wana ya na bango asa na ndako na vivaka e ba ndako ezalaka salon na se e ba chambre likolo ne soit combien alors, jour moko bade ko leka par horoscope
akuti quelque part ba oteka biloko na ba vente aux enchères on a kota na tala keloko ni osepelisa awa akoti na magasin wana esika bana koteka biloko ba prix na vente aux enchères tanga koti boye miso même so koti zo luka ba objet miso betaka miso na beta na miroir moko ya kitoko la ki wana ba miroir ya ki très kitoko osakana te miroir wana ezala ki na ba borne ko na argent donc ils ont brillé très kitoko ya osakana te très kitoko ya osakana te tanga monika ba tali oh na s'appelle la miroir oh d'ailleurs na kuna ngapesa ka miroir en au moins so zo ma escalier na ko chango escalier wana pour miroir peut telema ozomona yo mobimba donc alors basne basala ba fait dami bali so mutalati alinga bima ozomona amitali na miroir so ka sali bia bien tout cas c'est pas na miroir oyo azeli vente aux enchères ba tek ba tombe ba tek tie comme na miroir wana ba weli miroir wana deux personnes dans la salle autant wa temboli oh te autant ngana ko passa autant et regarder ça na vente aux enchères ngai autant et ngai boye ça va il a gagné. Il y a un abisouana a gagné, a joué miroir wana. Papa Fiston aussi miroir wana. Kaka le même jour a joué miroir wana. Quel on a data comme on a ndaku. A taliba bio ça va. Miroir au fona tiango na deuxième étage hein. Sauf un salon pour matin étage a tiango skoka wana comme ça on matin étage aux mimona. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Yoka le solo ya. Tenanga ba j'aime. To tiaka ba j'aime. Ozosa ba j'aime, tozo partager ya ma solo o ezali ko sunga. Soko te okili solo o ya pa Fiston ko bomba ka yango pona yo moto ya partagaka. Peut-être yo mona ngo solo mo inutile pona yo. O moni yango inutile abia ya beta ka ma solo ba tu papa wana. Ah tonton wana no ko na ma solo ba tu. Problème ya partager. Mais jour to ko beta li solo o ya yo. To beta li solo o ya famille na yo, là vous comprendrez que to beta ka ma solo ya solo mais il y a pas de souci. Na éviter bato msuna moklinde basaka yaya est-ce que vraiment yo pena oza père de famille oza yaya ya bato leki ya bato vandi kaka boye otali émission oyo soko lingaka yango te awa ezali émission ya éveil ya conscience soko sepelaka na radio loko ete bandeko zappe kende na bachaîne mosusu biso awa tofingaka te awa topesaka information soki topesa information et que version ezali yango te tozongaka toujours mpona koya kobongisa te c'est que bien biso rende ngwala donc bandeko botika ko finga biso botika ko na commentaire to sali bino nini est-ce que biso pena to fadi benga tata Sedek boy to sali bino nini soki omoni ke lisolo o sepelicioté soki omoni ke lisolo o tuki motema na yo et que ezali vérité et que ezali yango te version yango te alors benga biso pesa version oyo lingi eza bongo te eza bongo te mbote na yo mama Chantal Narcisse Zola na Milan mama ya bane belé combien mama Chantal Narcisse Zola mbote na yo petit propre Nathalie Wanga mbote na famille Mitonga Mobimba bozana mada site na Cape Town na Brooklyn on est ensemble voilà papa Fiston tanga tie miroir ndengo wana ba fa na salon moko tantine lobby yaya lobby azomata pour que la chambre jour wana akena kosamba miroir aux enchères wana mwana na ye parce que na camping ebika maman to ba na pe yango mwana la na ndaku te azali une grande fille il fallait pas que quelque part na ba copain na ba copine na ya pas de souci mwana la ndaku te jour yango ayena miroir atie wana ye mo ka fa na salon asali wa gosatanga azomata likolo da ba mouvement wana alinga mata l'escalier au mata faut na miroir wana pendant que on mata oh amoni mo elili mo eleki na miroir wana fiu amoni ne moi koko moko boye na miroir mais akibe benate akei oh azong simi subo ene za so tale loko o se loko monité ozong simi subo omoni eloko te oh amona ka normal ya mo pesa la kayo o vandi bo mo loko na nyoka mo eleki eloko mo eleki tango sutra bo eloko mo eleki te ça ka mystique c'est comme on a besoin de pelaka amati pa kei asairo kalinga osala akiti tango akiti a bossa sur le téléphone sur le loko ni ngo bossa naki quelque temps amati tango mata amoni le susu ndie image ya koko moko boye azo peine suki oh na miroir et ndenga reflectera so moni miroir et tala oboye otal na miroir au monde ti koko moko peine suki oh
obalaki na sima otaso na sima soki eza yango omona wana abalaki na sima boye amoni mutu tatali boye amoni soki marche yango te mais finalement c'est quoi ça amati na yake asali pasala lokala ngo sa na chambre aye kokute na se atai na pe série télévisée atali tanga sisi tangu siko ye aokende siko kolala likolo asimi zaki ndako mango zaka salon na se cuisine na se ba chambre deux chambres likolo tangu siko amata so mata siko pa kende siko kolala wana siko pena amoni pena bien papa Fiston amoni siko yo koko mo dogi koko pena bien ba koko bien maza en forme sous kamila siko yo na miroir wana elongi na miroir loko ba otana boye azo pene siko suki atali pena boye atali na sima atali boye azaka ka pene suki atali susu boye atala boye alimwe eza susu te epesi moi ko banga moi mutu ko soit qu'est-ce qui ne va pas comme ça qu'est-ce qui ne va pas amati likola bangi ya ko sakana te tanga komi likola epesi ko banga tanga epesi ko banga kiti siko mbangu tanga kiti abengi siko voisine na ye. En tout cas, ma chérie, tu es à la maison? Oui, car les Arabiso, Africains, Congolais, si vous faites un amboka, vous payez, tu comprends comment on ne déconne pas? A qui dit c'est quoi mbangu? Est-ce qu'on peut le remonter? Tant que tu mbangu, quand tu as quitté wana, a bossé na téléphone na yesu likolo. Azo linga mata, azo na téléphone na ngopa benga voisin. So a comme na porte kuna tanga mata ba moniko ko anso openie susuki abia isili na ina malera ndaku nanga aka susu abimi mbangu akanginda ku abeti voisin so be voisine ba funga porte à côté esi bango moi je suis en train de voir un miracle ndaku nanga nini ono na somi na to miroir lelo kaka miroir na tango na ndaku na zo mona koko moko azo pene suki na miroir nani anga kondima. Ah, ça c'est du faux. Au ventre d'enchère, il n'y a pas de souci. Mais, mobile, il y a camarade, il y a un abisso. Il faut faire attention à ce qu'on obligé aux yakala. Avant aux enchères, voilà, à ce moment-là, solo, banda comme chose aka mystérieux okomona loko mususu somi boye bakona ngo bana ko bunda ko wela ngo mutakufa pone loko wana comme ba besuma be loko saka ba besu ba miroir ngo ko somba loko akala ba miroir roba sanya kala te somba ka sanya sika somba ka miroir ya sika yo mutu bosu sala kono mbetu na vente aux enchères na pan shop et osoma mbetu o balalela yaya oso mutala na mbetu wana onga sana mbongo osoma mbeto asikate na osoma ka mbeto za na pan shop to benga ngo pan shop awa la ebite na France benga ngo na Belgique benga ngo ni ça ba bongo to benga ngo parce que ba teka bloc ba objet o utilisé déjà yo osoma mbeto kuna mutala mbeto no ebite betre mutakufa ko mbeto na o ebite et ça na ba kebele ata mituka o osoma mituka o mutuka occasion mutuka accidenté mutuka sombi basi ba accidenté ozozo mutuka na misunya batu kangama kabo na mikwa batu utakufa na kati yaftrebela wana kaka mobali ya camarade ene aso baleka ndengwa ça va faire de compte soko bete mutu histoire wana akolinga nini ake mona te to itala no ba yepe akonte ndako ba moni pe miroir wana ba teni wata na miroir ba moni eloko moko te ba moni eloko moko te ba matini sur kolo ba kitabo yase ba moni sur eloko moko te non ngana mona mingonga moni miracle ngala moni miracle tout ça ce qu'on a habité quand on a ndakuté frage là et pas na bino bon pour me ate atiki miroir wana ngakola la pas na bino ba juillet ba ke pas na bango tant ba ke pas na bango ba ke olala elle avait rendu compte que basaka ba porte bango porte na ya ngoyo porte na dia bango alors elle s'est rendu compte que atikaki na ce qui réchauffe toki chauffage là au moins ndako ezaki ya opela boyi bien j'ai oublié de faire ce qui nangwana azongi mbangu aya po kanga ba déco bokilo za makambo tanga azongi wana akobre escalier linga mata sous na chambre amoni koko wana azo pene suki na miroir gangi a qu'est-ce qu'on dit jusqu'au drap blanquette a fini kisiko miroir wala a fini kisiko miroir a kiti a kei pas ba voisin voilà moi na la nda côté
Papa Fiston, ton baquet pour voisin, n'engouana sikoyo, alala qui peut pas voisin, yana bisouana. Na tongo sikoyo, tanga zongi, moi na yepe ya moi si, aya kitanga yena ma neve wana, a expliqué moi na ye. Maman, ebi miroir oyo to somba ki wana, oh, talaba kamanga na mo na miroir wana, na zo mona koko moko boye, koko ngwa sa élégante, très jolie, mais koko siko souki pendant souki le kola souki ngeli, que le vermini, souki au sakanate. Ah, maman m'a ramené au lubala, mais moi je te dis, tu vois pourquoi na fini qui miroir wana boulanguette n'engwana dra, c'est parce que na mona amutu na katu na c'est pas possible. Moi na kia longo miroir belo mo ezata, ça va, on va voir. Ba fandi pa longo moi na longo li boulanguette wana longo li elamba oyo mama finika ki miroir wana. Ba fandi bango pe, moi na pas mital na miroir qui toko ozo mona pas me bobimba ndengo zali, soko lati c'est très bien pour bandengo lati obi bongisa, hein? Yango zaka soso mataka escalier. Na deuxième niveau au Mouniangou. Bah, frère, on peut bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, si on se dit non, ah, ne moi, on dit mangate, n'a son nom matala, on t'a soumis à wanate. Oui, oui, grave, bah, il vient à la caumate, na chambre, qui tire pendant la journée, comme ça. Maman, si on matana, il colo, ah, on t'a soumis à wanate, ah, bah, le second côté, ah, bon, il est comme on a coco, on a un miroir. À Kenaï. Si est comme la soirée, ça va, moi, je vais dormir, maman, ok, j'arrive. Maman, Mati, ah, bon, il est au miroir, on a qui. Si moi la tangu na yesu ko mata sisi makamne pa mata na chambre ke nekolala yo papa fit aso mata ka boy kude na miroir boy amona penado ki koko wana azo peigner suki amoni koko a peigner suki na miroir atal na sima boy mudute azongi boy koko wana o peigner suki siko koko mali siko sekai mwana ganga a glissa kutu a raté marche d'escalier a koi mama mama yo nini na moni mama wana ekoloba ah mama na siko mwana a sikutu mo dérangement papa Fiston ya na biso na zui kaka miroir na buto wana abimi na miroir wana aki a bois ki ngolo en fait ko bois c'est trop dit boy ba immeuble ne ça la raté ça na ba poubelle na quoi non a zui akiti na poubelle wana ba kota ndako ba lala pe kitoko elo mo pesa la matin na ndako na bango na tongo boye ba bimpa kende bata asko miroir est-ce que va tirer dans la poubelle wana ba déposer exacté ba yebité soki mutu musupo miroir ngo soko mona pa Fiston nga ya obi ezoko briller ki toko sakanate soki mutu eloko ateza ya sika soki ba déposer on peut mettre la dustbin peut mettre la poubelle ça veut dire que boaki ay ba yebité soki mutu musupo mona miroir ki toka logo tia ki tanda kuna ye soki pe limwa ki ba yebité papa Fiston beta lisolo soki ba ndeko congolais ba olanda biso tout le monde africain. Oh, il y a le côté miroir moko. Na ville moko songolo na France. Miroir va déposer qui na immeuble, pemben ya poubelle. Miroir wana est mystérieux. Oh, te loba quitter. Boaka yango. Ce qui peut limwa qui est na ebité. Papa Fiston, il y a na biso wana la pa somba kaso loko moko teke ya second hand o mutasa sa la somba kate. Ya yo pe ko penir. Tadi cela vous a beaucoup sur la bague tu peux copier yo muto mesana ka osomba bloc osana possibilité osomba loko ya sika na magasin te yo ke na ka osi bala là déjà yo ka nga kecha tombola nga ka ba kecha tombola nga ka ba tombola ya oyebi muto ataki yango kongola ke na tina sous-vêtement tombola africain ya atayo moko nyoso ka basalela est-ce que bokomi ya komi mon c'est que bien au commis on a la possibilité de sommer oui ce qui possibilité c'est bon vieux à niveau il y a pas de souci mais le to sombaka ya faut sembler la rapport na yango ça chaque attaque de sommer ya sika chaka on a prié ya papa eloko na sombi oyo elamba griffe songolo attaque na sombi Michael Josh na eza kaka Michael Josh elamba oyo ça elamba pa na ngai et le rôle la somme de l'eau pendant ngai collecte sa prière est noté ma be ko kota yaya au commande comme ça le ko na ye aso linga te kango a on la somme que le ko en trois cher la somme que on a fait de cher mais na besoin ka mutu aso la mbongo na ngata atamwa ndambu yaya aso ko te kango pona nini comment yo ozana loko au monde que le ko ya ma be mais autres que la ngo batu on ne sait pas ça la ka attention de objet à kato sombaka. Oh, eloko moko boye eza kitoko ba ote ka na vente aux enchères en tout cas la mona kitoko ninga na zwango ya oyebi mutala te yangote oyebi origine yangote ça attention to penio hein ndeko comme le pour la miroir et koza appel bijou et koza appel mutuka et koza elamba et koza eloko songolo ya o to loba te to lobi ba mystique ezalaka
na profiter de l'occasion oyo moi histoire de souci mukie muninga moko abeta nga so papa Fiston yo beta ka solo mais kana ko beta li solo op ke bisaka bandeko surtout bandeko ba voyageaka li solo oyo salemela ya bi ngala na Congo mais na Lubumbashi na banda ko kende ko sala ba commerce na ngai na Zambie na village moko bandeko Zambie ba ali ato ba ko mafana na Zambie village encore na ki Kashobwe est-ce que bebi chaka Kashobwe abiso ke na village Kashobwe na Zambie kindoki moko ezalaka kuna donc ba mystique au sakrate mais kuna ba hotel ezalaka te ba pimi na kamute sika olala te mbasa kamute ya malamu soki okei ba ko pesa yo sika ya kolala tellement ma ba village za randeni papa Fiston ngala ba ko sa ba commerce na ba panier ba kitunga o ba sala maboko wana très bien o ba mide ba linga pe wana na osala ngona Lubumbashi na kenango na Kashobwe kuna so ça échange ta batamboka bakopesa o masangu bakopesa manguba ba échange de troc quoi yote ngoko na Lubumbashi oteki papa Fiston kenda na Kashobwe kuna balala kasika moko 2 fois te soko la lilo awa lobby ba kolugo sika msusu na comment papa Fiston na pesa na salle d'échange na ngai na pesa ba panier tout fa na so 4 sacs ya masangu na 4 sacs ya nguba quelque chose comme ça na pesa sikoyo il faut na la sikoyo pour lobby ba pesa nga basaki nanga nazwa mutuka na songa na Lubumbashi wa lisolo de comme ça beta pour la saki ba misiki zalaka ba zinga ba singa mutu ba zinga bonne fonta bino safa yo okolala na ndaku na ngai a meminga ndaku na ye bandaka mboko de zalaka ba baza kuna mais moi ba next ko batonga pona absolument pa ye bien structuré ya structuré bana pa mutu mwindo to bosa na ngote ba toucha pas fourmi kaka ba fourmi mo na ka fourmi o baza bien structuré ba ouvrier bazali armée zali roi zali reine zali donc bien structuré ou t'as pas la fourmi est-ce que boyebi c'est que bien batamboka bazaka bien structuré no mona bango wana ba pesinga ndaku nanga bien e banda kwa mboka quand même ezaka ka moi studio et toko kitikwa la ska olala et consort na mousse papa Fiston ngala la fumer nda fumer siko na ngina paquet nga cigarette ndakuta moni ma vitrine ya liwana ska kitikwa la ngwana na ju paquet nga cigarette na te wana likola vitrine na vantala ka la pe na mboka kuresate mais ba pesi mo ba mwinda te ba mwinda petrol wana ya mboka na fandi moko na okima pongi lokola ko somnole na fandi a kiti siko na fandi a kiti na ota siko vitrine wana mais na lalité mais na lala kia solo siko zaki na statue moko wana statue mo ya mo muke zaki wana liboso na vitrine wana eka ba bike côté kikaza ngo ezana ngo œuvre d'art et que quoi zaki na position oyo est-ce bon na position dans bien et le monde na position oyo dans la position oyo kikaza na position oyo sikoyo afukama ngana vandi la kit tanto komika ba ine de mtoki ba desa mo ya ba era ngona sa kabino era ngoya ngwana ya tozo lobaka chaque fois bandaka prière 23h55 0h na prière 2h55 3h na prière wana ba di ko zonga de ba kada ba oselo mo kote est-ce komi tout va j'aime bandeko ya taba j'aime tout taba j'aime bandeko partager et plutôt partager bandeko bandaka boko ta rebelle e ko ta rebelle ya awa tokaka ko peine bino ezali émission effet ya conscience tokendaka te bisika o bafingaka batu bisika balobaka bete awa ezali sika oyo tokutanaka pona ko partager te est-ce que komi c'est que bien voilà muto masanta afandi boye siko alali malali de siko ata siko takala alamu ene sa emo olamuki mosaka na projet la aza poso ofanda boye siko alamuki afungoni mesu za afungoni mesu te sikoyo pendant que ota labi azomona mwinda pétrole de zalagat azomona mwe lili moka mutu yosala mo mouvement mwe lili moka buya mais lili ne sa mouvement oyo aboyi pe ko bouger ba fungoni ka misu muki ota lili wana ata la boye statue wana ke ko zaki boye sikotanga osala mouvement boye lili ana mona mouvement osala boye le statue wana yotala siko boye yotala boye eke ko yotala etali boye mutu te ekitisi maboko et statue pena statue abi papa Fiston nga moko viva statue pena ekeko ekitisi maboko
cigarette nanga zaki na paka cigarette nanga yaki na ngwana azu paka cigarette nanga wana et fungolo cigarette atena munoko azu pa le mettre toi appelle ici abendi papa fiston et que ko ngai moko présent et que ko a fumé oh abi c'est quoi ça abendi et que ko fumé pendant sikoyo abi na fungolo sikoyo mi n'entend que ko boy siko ekeko siko tango efime eta siko boye tango siko eta na bota siko ekeko siko fime ekeko aske kutana nga misu siko papa fiston tango atali siko boye ekeko etali nga bena boye ekeko pousa le bena boye atali amone ke na otala ye allez ekeko na bois ki cigarette azongi na position oyo na tali ga boye na telemi esprit pe na ina tali bena boye na mona ekeko ba fita simbi yango bena boye ekeko na zongi sangwa na lala supongi te tina 6h tina 6h na kei sikoyo na bimi na kongolo bloko nanga ba kongolo basaki nanga na koma yesu na basanga ekoma basanga siko 2 sacs moko ya masangu moko ya nguba j'étais obligé ya kola swala ko bango wapi papa fiston na isa bino na ndako wana na village ba lala ndako mo de tu vafate mutu mususu azwingai mutu azwinga sikoyo kolo ndako oyo na lala gilobi kuna pana ye bangone ba de ko organiser non en tout cas il faut ça tout au avant pour moi namboka oyo batu basaka mystique hein kolinga raté butu et comme la rayo avolala et siko kolala lelo sala tout okota avant ko ndaka lobi nanga boye ndengendi ngana mone ba mystique kuna lobi papa fiston et ça aussi là moi retard muke ko kongola tout temps juste de ça qui na eta na ke na ko charger na camion et puis na zonga na la pour lobi na ke lubumbashi na osonga sikonda kwa deuxième jour pour que là esika ba pesinga esika musuna lala tant na osonga siko ba izaki ba 17h donc ba 18h bo ya na otamula siko na nzela na mboka na zoya ngana zoya boye na ta liboso na mona so mutu mo zoya histoire vraie bandeko neko eba fisto beta di solo oyo na yeki bandeko so ba ndima ote so ba ndimi ote benga nga direct to pesa bango numéro na ngai batu na ngai mo ke sa komela ngai na mboka ba benga Kashobwe voilà Kashobwe na Zambie bandeka Lubumbashi esa bandeka Lubumbashi ba aliao boyebi Kashobwe na to ba deko na Zambie ba Congolais boyebi Kashobwe voilà mboka ya ngwala mboka ya mbisi Kashobwe ay pa fiso na zoya pena boy na zoya oh natena musika bana monika nzota butezoya mais nzota butezoya nengani nzota butezoya qu'est-ce qui ne va pas na komi à quelques 10 mètres atala boy nzota ngozoya pa fiso mutu ezate mutu zoya ka besa mutu oh akompena boy mutu sa mutu peut-être lekana mutu ezate ma otambola aleki ngapena leki na oki cher des poules au sera tema quelque chose de panzani to na leki esprit pa na comme na quelques mètres na telemi na baluki na tali mutango pa telemi a baluka tali nga boy a seki muta seki me mutu ezate ba fita ke da kota na ndako na lala te na vanda ti na tongo na ona zubilo ko ngai na jubis ti Lubumbashi na zongi donc c'est pour vous dire que ba esprit mabe ezalaka soko ke pa la village abat pas visto yebiso bande so ke na esika batu ko simba mwasi ya mutute ko zwa mwasi ya mutute ko yibe loko ya mutute soki na yiba ke loko ya mutu soki na esika ba village wana nde peut-être na zonga te voilà c'est un peu ça ya soki to liona li soto bete liona ya ko somba kabilo ko ya kalate bon ata osombi possibilité tala ka loko nyi osomba luka somba ta miwa ono ya muke o sombi na shop na magasin obondoli yango donc na tena ba sika ba taka loko vendre aux enchères to magasin ba taka loko akala en tout cas et keko bien ya surtout ba ke bana ba statut ozo ba statut ba te statut mo ba oteka wana kitoko zo briller mwana propre aux yeux yango sombeli mwana o na ba nunus o ka ba nunus oyo o nunus o kitoko en tout cas mwana wa c'est pour sombi nunus ke bana ba nunus wana mwana moko ba so mama na sombele nunus ndengo wana nunus wana et comment il y a un problème et comment ça mwana simbi ngo boye mwana wa piquer ba crise donc nous sommes dans qui a monde de ténèbres ya makambo c'est belé ya koloba makambo c'est belé ya koloba
to suki na biso awa pona tongo lelo bandeko merci na bino bolandi biso ebele to sengi na yo o s'abonner bandeko bo s'abonner massivement to na besoin 15 000 kaka abonnés c'est la fin du mois est-ce que to koka est-ce que bo sunga biso pour émission là ça rappelle émission ya biso moroté ya biso na bino c'est que bien. Merci à Mike Josh, sponsor d'Abisso, depuis les États-Unis d'Amérique. Merci à Maman Charlotte Caputo, sponsor d'Abisso, d'Afrique du Sud. Merci à réalisateur émission Oyo, Chris Lariz Pelende. Merci à Maman Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Merci à Claudine Lariz Pelende qui est à la réalisation adjointe aujourd'hui, assistante. Voilà, tout le prochainement pour le numéro de Radio Locale, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap chap! Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial to militaire. Avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayiba ko bongisa ba moteur à avion. Benga Maman Charlotte n'Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.